face à une situation où seul Dieu est témoin de votre innocence, ne cherchez pas à te justifier. Ne cherchez pas à convaincre les gens de ce monde. Garde silence, ferme ta bouche, cherchez plutôt la justice de Dieu. Bible les hommes qui gardent cela et l'éternel Dieu combattra pour vous. C'est ce que Bosra le Azo Sal. Est-ce que Bosra les gars à se justifier? Aloba, rien à garder cela parce qu'à donner la confiance dans Nzambe. Nzambo a bengaye, Nzambo a tomola, Nzambo a commissaire na niveau, Nzambo a s'occuper na banguna na ye. Nzambo a s'occuper na ba onions to bazo luka, liwa ya Bosra. Ba onions to bazo luka, liwa ya mwasne, ba onions to bazo luka, liwa ya ministère ya Bosra. Nzambo a frapper bango, Nzambo a confondre bango, Nzambo a détruire bango. Ba onions tout bazoluka suka ya pasteur Bosra ba komona suka pasteur Bosra te mais pasteur Bosra ne a komona ba suka na bango. C'est ça. Ba onions tout bazoluka liwa ya pasteur Bosra ba komona Bosra te Bosra ne a komona liwa na bango moko. Ba onions surtout bazoluka ko tia fin na ministère pasteur Bosra ba ko tia fin te na ministère na ye Bosra nde akomona suka ya ba ministère na bon pe ya misala na bango mabe. Donc c'est ça. Système ezaka ke to nzambe bundela biso bitumboyi. Soki ke yo muto benga vraiment Bosra kota bundela bitumbo justifié. Face à une situation où seul Dieu est témoin de votre innocence, ne cherchez pas à convaincre les gens de ce monde. Oh, dans sa langue, parce que c'est la ramakam. Non, et là qui bon et là qui boye, et là qui. Est-ce qu'on peut convaincre tout le monde? Ce qu'on a dans Nzambe ya solo, kanga munoko na yo, Nzamba robundela yo. Nzamba rokota bitumano ope rolongisa yo. Ce qu'on yebi ko oza innocent. Na bamakambo moko na famille na yo, na libala na yo, na belle famille na yo, na musala na yo, na quartier na yo, to wapi to na justice, oyebi ko oza innocent. Yaya, kanga munoko na yo, Nzamba lola luka justice ya Nzambe. Soki Nzamba koteli yo te mawa plein. Bon Nzambe, na bon Nzambe, lola, ezofuta, simana oto ya koloba ke Nzamba boye to kwaye. Lisu soit finalement sazo sa biso elongo na pasteur Feza Misia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na filo mukwaya motema. Ya Bivens Domo depuis Londres, na mama Gisèle, Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Mama Mami Munga depuis la Suisse, Nzamba lola amono pe amona mama Cécile Chika, Motema papa Louis Mayala na Ottawa, na ma petite sœur Sarah Yoka, Motema papa Cédric Louleno depuis Canada, na Bosente maman prophétesse Sansi Kimbangu de l'église Sycomore Devi. Voilà Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simana Ontoya Kulobake Nzamba Boeto Kwaye. L'issue soit finalement sans osser. Vous tous qui êtes connectés, manifestez-vous en partageant cette vidéo. Partagez la vidéo dans les réseaux sociaux. Partagez cette vidéo dans TikTok, dans Twitter, dans Instagram, dans la page, dans la Facebook, dans la story, stati, WhatsApp, Messenger, et Viber. Tindela, ba ami, connaissance, no, ba ninga, ba camarade, na yo, ba famille, ba la connecter. Dans la voix céleste, ba la nana, biso, ensemble, vidéo, ya pourquoi ya le. Veuillez partager la vidéo, tomata. Donc, solo na bino na pokwa lelo bande ko bobenga ki bozo tona bona boy. Papa ndenge nini, papa Charles Bonabo, tout est au contrôle bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba lola azali na contrôle na nyon surtout. Papa Charles Bosra Bameko, l'homme de Mopanga, se porte très bien, azali très bien. Bonzame toujours combattu, mais jamais abattu. Donc, c'est ça quoi. Nous sommes en direct, on participer à l'émission, ya pourquoi lelo, la voix céleste, benga na plus 243, 85, 28, 651, 46 bien-aimés dans le Seigneur. Merci na ba coupe, ba chrétien, pe ba chrétien, nyon tout, ba na bonne semence, ba coupe, nyon surtout. Veuillez partager cette vidéo. Vous s'abonner massivement à la chaîne sur la voix céleste. Quand nous aux Hollanda, quand s'abonner dans la voix céleste, puis activer cloche et en notification. Dans la poste tomate, vraiment aimer la vidéo, partager la vidéo
Tobana émission na pourquoi le merci naba oh déjà vous allez connecter. Là je vois notre sœur Jolicia Jolie, shalom frère Alvin, shalom ma sœur, shalom na maman Mireille Kinene mbote na bino nyonso tout bande ko bozo benga de partout tous à la concentrer la prière. Boyebi très bien que à chaque fois ce qui pasteur Charles Bosra Bameko a outi Kinshasa a outi ko sala événement na Kinshasa retourne na porte il faut qu'il y ait problème et botam. Il faut qu'il y ait polémique et salam. Il faut qu'il y ait mokide loba. Il faut qu'il y ait mokide baloba o ba sengeli baloba mais Bible zoloba très bien balobelo on a dit kamba ko selon mais bakuta on a makambo wana te. Mokili bako loba na bango okoko empêcher mokili eloba te ceux qui kenza matombo yo. Ceux qui mokili ba critica Jésus, ba finga Jésus, ba sabotage Jésus, ba considérer ministère ya Jésus te. En combien plus fort? Raison que ba considérer soit ba finga ba critiquer pasteur Charles Bosra ba mikote. C'est normal. Yesu ye moko lobi ceux qui nga nzete ya mubesu bazo sadanga bo bongo bino nzeta oka oka. Ba nyokola Yesu, ba luka ke ba crucifier Yesu. Baboma Yesu. Ba finga Yesu, ba chola Yesu, ba boakela Yesu, ba soyi. Ba imila Jésus. Et Jésus a yebisi ba maman. Ok ba banaki kolela pona ye. Yesu abaluki alo yebisi ba mbolela pona ngate bolela pona mibali. Bana na bino. Soki nga nzete ya mobesu bazo sala nga bo. Bongo bino nzeta okao. C'est normal bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui olani Jésus, ceux qui emboîté papa ya Jésus, olani nzela Jésus, nzela ya Jésus, yaba ko okuta toujours na ba problème, Satan a kotiko à l'est. Satan a kotungisa toujours, Satan ceux qui a bundisio na molili a kokite akoya koluko physiquement. Yaya, bosaka na basa na nzambe, au moins basa na ba vrai basa na nzambe o ke nzamba benga. Bazana babituma tongo midi pourquoi? Oh non, c'est comme le pasteur Charles Bosra Bamekolom de Mopanga. Ceux qui osent vrais chrétiens, on peut comprendre que non. Et d'aller Satan, ne azo sa pasteur Charles Bosra Bameko, azo n'a découragé, azo n'a essayé, azo n'a ministère rebelle, azo tina santé naï. Mais Bible est que les malheurs atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bah, oh, bino bobani ko fin pasteur Charles Bosra Bameko. Boko, bozo ko c'est là. Moi, si na ye ba makampe, couple na ye, boko na ba vie privée, na ba makam ya lukuta bozo ba sur bango. Eza na ngo ebandede. Mais souka na bino ekozala ndenge nini. Souka na bino ekozala ndenge. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oh, ya biso Yesu, oh, ya biso Nzambe. Après ça, biso toujours victoire dans le moment yasuka. Bo finga na bino bo tola na bino bo tuka bo loba nyonso bo koki koloba. Mais biso nzambe ne makasi na biso. Oui, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est notre force. Oh yo basala Jésus, ba kosala pe biso. Ko kanisa te que soko ye na bonzambe. Ozo se na nzambe na ndenga bo solo, bien aimé. Olinga que Satan kobuniso spirituellement et physiquement. Satan kobuniso, Satan olinga te kobebisa misala na ye, obebisa ba misala na ye, o détruit misala molili ba complot na ye, ba plan na ye nyonso ozo bebisa muki atiko à l'aise. Atiko à l'aise te. Parce que ba prière nyonso ezo sa ma bataille de gabayo, ba prière, ba jeûne de prière. Nyonso tu wana ezo bebisa misala molili. Oh, yebi combien de bandoki? Oh, que basi bakanga mwana mobo, bakanga mama, bakanga papa mobo, balingi baliaye. Bacheye déjà na mitamu na bango. Ba préparer déjà que oh, toko bomaye le 25. Oh, toko bomaye na janvier. Oh, toko bomaye na mai. Oh, toko bomaye na mois. Oh, prière réseau banda. Na mois ya octobre. Na mois ya septembre, mois ya octobre. Basutuka bo prière. Bataille de Gabaon, bas soutra bo prière. Yaba na bo l'homme de Mopanga,
et ko délivrer ndeko wana bazali sous na contrôle siriete. Est-ce que bino boza sûr que bandoki wana ba osepela? Voilà, la connexion est bannie. Veuillez partager la vidéo. C'est toujours comme ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Donc, écoutez bien ma caisse. Est-ce que yo zasi ke bandoki wana ba otika à l'aise? Bakolo me oyo abimi na mitamu na biso ndenge nini? Oyo asali ndenge nini? Biso to stop préparer ki to bomaye. Biso to stop préparer ki to bebisa fine to bebisa santé na ye. To stop bomaki libala na ye. To stop bomaki kobota na ye. To stop bebisa ki vie avenir ya bana na ye. Mais ndenge nini a se retrouver que a commis délivré. Ndenge nini a récupérer nyons tout au kangaki. Baya ko découvrir à côté qui prière à Bostra. À côté qui prière bataille de Gabaon. À côté qui armée de midi. À côté qui la vie de guerre. Bakutana na Bostra à délivrer, à libérer Maloba, à salir ma déclaration, à délivrer. Est-ce que vous êtes sûr que Bandoki wa barutika pasteur à l'aise? Bandoki ya ba famille na bino ba kangaki o ba sala ba détruire vie no ya bana no ya famille no. Est-ce que barutika à l'aise? Yaya, omoni bandeko nyonso tu bazoyoka kofinga pasteur Charles. Soki oza moko ya oyo komona loboko ya nzambe, ozala délivre, ozwa guérison, nzamba bikiso, nzamba botiso, nzamba pamolo, nzamba peso mikanda, nzamba chanja vie na yo. Sima prière ya pasteur Charles Bostra bameko, ata bafinga ko ba je m'en fous. Na eloko na yebi, nzambe ya Bostra bikisanga, nzambe ya Bostra abotisanga, nzambe ya Bostra a changé histoire ya vie nanga. Ndenge mona aveugle. Oh, il y a la Bible, babikisi ye. Babengi avec mais yo, oh là là, connexion. Je crois mieux que tokosi émission na biso. Bon, aimez vidéo, on dirait bazo signaler vidéo, aimez vidéo, partagez la vidéo, je ne comprends pas. Donc c'est ça quoi. Ne mona avec les wana. Balobi me yo zay avec yo sengela kite ko mona. Ndenge ni no moni lisusu. Avec les wana lobi, bo finge benzeboul, bo finge magicien, moi je m'en fous. Et là qu'on a yebi ka que Jésus a biki singa na banaki ko mona te na moni. Na banaki ko bota te na boti sima prière ya Bostra. Na banaki ko sala te na komi ko sala. Na zalaki délivrer te nzamba kangolinga. Bituma nyonso tu bozo mona oyo na pasteur Charles Bostra bameko bien aimé. Azali victime ya élévation au Nzamba pesi. Azali victime ya gloire niveau Nzamba amemie likolo. Nde bozo mona bituma nyonso oyo. Est-ce que yo kolinga ke bandeko bazo sala ba émission? Oh bazo finga pasteur Charles Tongo midi pourquoi? Objectif na botu na bango. Na nyonso sima nango ba oganye ni botu na bango. Nzamba sunga biso to si c'est émission parce que connexion eza vraiment na ba bêtise na yango na moni kati oh là là. Ensuite ba connexion ya kino eza ndenge nini. Bon, toutefois toya kozo ni songa ta et en mode tozo continuer vidéo na biso to kotisa. Ba o nyonso tu ba mona loboko ya Nzambe. Na sima ba prière ya pasteur Bostra. Ba yeba ke bitumbo ezali na ba famille na bango et komi bituma ya Bostra. Parce que ba otika Bostra à l'aise te ba koloba to landela su to landela muto azo sala ke bandeko ba bikisam. Oyo azo sala ke ba mona loboko ya Nzambe, oyo azo sala ke bazala délivrer. Ya on est bazo bunsa pasteur Charles Bostra ba meko. À chaque fois, ce que j'ai fait constat na sali. Ce qui pasteur Charles Bostra Bameko aye na Kinshasa a sali événement a zoni na poto ba problème ebi maraka. Bitumbe ebi maraka ba polémique et ça na maraka. Bazo Bostra te ata bo bebisi réputation na ye. Ata bo koseli ba makambo. Mais bolongoli eloko nzamba chakati na ye. Ce qui est très important ça o ezakati na ye. Boki yuko loba nyonso tu boko koloba. Mais ceux qui vont réussir à ko bebi selo ko ezakati na été bozo sana bino nyonso tout pamba. Parce que azana Jésus beaucoup détruit nyonso tout tant que Jésus azana ye. Yesu akozo ngisa nyonso tout bo bebi ça. Nyonso Yesu akozo ngisa nyonso tout boyiba.
C'est ce que vous oubliez. Baboumisa un serviteur moto azana nzambete. Soko zo boumisa nzambe ye moko. Pe bituma nyos tu nzamba kota. De jeunesse na apocalypse na tika jamais comment esika nzamba pola. Bituma nyos tu nzamba koti. Suka na nzamba longa kaka. Oui, veuillez partager la vidéo, s'il vous plaît, veuillez partager la vidéo. Partagez la vidéo, partagez. Connexion aux dérangés, biso, je crois même que tu as 4 émissions au calamité. Tu as eu qu'à courir, bisa bana abakou, bana église la bonne semence, ba chrétien pe ba chrétien, bon salamité mais ya rokita. Talaka que émission dans autres na héros courant exact, mais je me suis déplacé dans le non, ba appelle l'équipe, ba message l'équipe, il faut na se déplacer dans le cas, attaque place connexion et collégato courant partout, na qui courir exact. Bon, on a ça la émission oyo quand même place oyo pour la que informer bino que nyon surtout bokoyoka nzamba za na contrôle na yango ata ba lobby ata ba seki ata ba choli ya mutu yeza ke boss kazana nzambe. C'est ce qui est très important. Botika bango soki ba botika bango chola ba loba na bango soki ba loba mais ya mutu yeza ke pasteur Charles Bossa Bameko adana nzambe. C'est ce qui est très important. C'est ce qui est très important. Il y a mutu yeza ki azana nzambe nzamba azana ye. Ezala na ba problème, ezala na ba passe, ezala na ba complication, nzamba azana ye. Nde nzamba azala ki na Joseph na kata prison. À chaque fois, pasteur Sogeza qui a cet événement mon à Kinshasa, et puis se récite, et ça a pas problème pour Ebimawane comme à Kolande. À chaque fois, constant na sala yangwana. Et ça a cet événement mon et il récite, à Bébisi Misela Molili. Nzamba s'est manifesté, Nzamba sali, au komona ba problème yangwana et botami. Ekobima na poto ekozela na poto ekolanda ye na poto eloko to constatande yango wana. Heureusement Bible ezoba que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ata ba lobi ata ba choli ya mutu yezali ke bostra azana nzambe nzambe azana bostra bandeko babana komona te bakomi komona bandeko bazali na ba maladie nzambe abikisi na sima bostra bandeko bazali na ba complication bamoni loboko ya nzambe sima bostra apo yo ya koyebisa bango ke non bostra azana nzambe mais baomona odi bon baomona o drôle bakomona ote mutu na ezosala bien te bakomona compliqué ya mutu yezake kozala na nzambe kotambola na nzambe. C'est ce qui est très important. Ataba fingi, ataba seki, ataba choli. Ya moto yezali ki eske boss azana nzambe to azana nzambe te. Eske mona loboko ya nzambe sima ya ba prière ya boss to mona te. C'est ça le problème. Merci na ba néonion sto bazo landa biso. Merci na ba o bazo komela biso. Nzambe amona bino nzambe apambola bino. Bozala na bino à l'aise, bozala na bino tranquille. Et dans l'enjeu ya diable, et dans l'enjeu ya Satan, et tika aussi mata mukolo moko te. Satan a échoué na ba domaine nyonso tout. Mais azo yeba eloko ya kosala te. Bostre abana ba prière depuis kala. La peine du soir, non? Peine du soir est régnant, boyebi ba prière ya peine du soir. Et bana depuis kala. Depuis kala nyonso tout pasteur boss abana peut participer na ba prière ya peine du soir. Bo atakara yete pourquoi? Bo bimisara ye ndokite pour bo kanga ye ki ndokite pourquoi? Bo kanga ki est magicien te pourquoi? Car le long ne bo kanga magicien. Lorsque nzamba akomi kotombola, lorsque nzamba akomi kofuta, lorsque nzamba akomi ko bénir, lorsque nzamba tomoli nebo komi okanga ke non ndoki mutamisala molili nyonso azosa wana eza kibonzami te. Donc ya biso nzamba asalaka te, ya biso nzamba atombolaka te, ya biso nzambe asalaka ba plainte te, abenisaka te, achangeaka ba vie te.
donc bino nzambo bozo sambela esengeka bozala na esika moko bozomona passe bozosouffrir boza na malade bozo avancer te vie na bino eza clair te nzambe na bino nde ye wana. C'est ça le problème. Ezali mawa pe passe soki oza na nzambe ya solo esengeli bilemo elanda yo na nsima. Esengeli mokili bayebaki oza na nzambe ya solo a partir ya makambo nzambe akoma kosalela yo. Donc lelo soki ke bandeko bazopriye pa bosa soki bamona loboko ya nzambe te soki bamona bazwa ba délivrance te donc boningaki bo s'attaquer na bosa te boningaki bolobela ye mabe te neti ke ba témoignage ezouta de partout bandeko bazomona loboko ya nzambe bandeko bazozala délivrer bazobikisama bazomona clair. Votre ministère ezokende liboso ba plein partout comme on s'imposer partout dans le monde nde boteli beaucoup mo kolobela ye mabe. Donc nzamako surtout ba congolais eza vraiment mawa pe passe. Congolais ko dinga te ke muninga na avancer. Congolais a sepelaka na souffrance ya muninga na ye. Azobala te asepela komi kofinga komi kotonga komi kochola. Azobota te ye azosepela. Mukola koyoka ke azwi zemi asepeli te. Asiliki akoma otonga akoma okosela ba problème azwi zemi ndenge nini abali ndenge nini bokoma obimisela ba dossier ba kamuna ya depuis ka congolais toujours comme ça biso ba congolais to lingani te congolais c'est comme si que ba longola bango misisa ya mawa ba congolais c'est comme si que misisa ya mawa ezana nzoto na bango te et ce mon abongo ezaki bamona ndeko na bango a évoluer te ndeko na bango a réussir na vie te bamona ndeko na bango a souffrir a nyoka makufa a sambwa to moni vidéo ya Farmalo lao ndeko ba wuti otuta na mutuka mais ba congolais baza wana ba telemi pona ke bo telema ke bo aider ndeko na bino bango bazo filmer bazo tika ndeko azo baluka na sama bele bazo souffrir ndeko azo nyokama azo baluka na ye na mabele bazo kipe ye te bazo kanga ba photo bazo filmer ye bazo bosa hémorragie nde peut-être nde bomi Farmalo la makila ezelaki ebele wana na nzela tinde mama mobo ya mawa yebaki Farmalo so ipe ya ba prier na église na ye tanga amoni agangi aluki taximen afuti bango bambongo bamema ye na ye na ba hôpital esimba te bazonga bo esimba te bazonga bo baye kokoma na mama yembo après combien des heures ok Farmalo la salaki accident pour le monde que congolais alingi muninga na ete congolais alingi ndeko na souffrir congolais mawa ezala su na mitema na bango te ya onde ezo salama donc ceux qui bossent à mon clair te ceux qui bossent à la élevé te ceux qui bossent ministère na ye matate ceux qui bossent Zamato moula était à réussir jamais bakuka ko beta kisona jamais bakuka ko finga jamais bakuka ko kosela ba makambo bazo kosela le bazo ba n'importe quoi si pasteur Bosra parce que à réussir parce que nzamato molé parce que ministère yeke ne liboso parce que oh bandinga bazo lukana passe Bosra zo avec toute facilité ya on est bazo finga yango bazo chola ye yango bazo seka ye yango bazo tonga ye yango bazo lobela ye mabe soki nzamba to mula ye te makamnyo so bulinga boyo kango te bitumbo ezo comme pasteur Bosra ezali ba sorcier ok misala na bango ezali détruire nde ba komi ko lamuka pona ko bunisa pasteur Charles Bosra bameko pona ko bunisa ministère ne pona ko bunisa couple na ye bayebi ke soki bazangisi kimia moya te ezate bayebi ke soki ke bazangisi kimia na libota na ye moyen ministère na ye ate ya malamu ezate mais nzambe aza na contrôle na nyonso to nzambe abundela alongisa Joseph akolongisa pasteur Bosra nzambe akota bitumba ya Ezekias alongisi ye akolongisa pasteur Charles Bosra nzambe akota bana Israël alongisi bon akolongisa pasteur Bosra bolinga te c'est ce que vous oubliez bino ba makasi
bozwa na bino ba relation ba généraux ba officier ba ni bosala bino ba émission nyonso tu nde bolingi mais nzambe nde makasi ya bosa. C'est ce que vous oubliez. Ceux qui ke makambo ezokomela pasteur bosa ceux qui azala na nzambe te mais ero tozobeta lisolo mosusu ero AVC beta pasteur ero pasteur abela ero pasteur akotana ero ministère kangama église ekauka ceux qui bossent vraiment azala na nzambe te na bamakambo ekomela mpe ezokontinue kokomela ye mais ero tozobeta lisolo ya bosa te neti aza na nzambe nzambe nde makasi na ye yango nde bozomona ke bosa bazofinga bazotyola bazolobela mabe ministère ezo avance azokende toujours liboso bazoloba nyonso tu bakoki koloba na ide ke bandimi bakoki maîtrise me bandimi bazobakisama lisusu est-ce que koteya bino te kolobela bino quelque chose te ekozongisa bino na nzela te depuis bobanda kobungisa ministère na ye esilaka te bandimi bakawokaka te église bampiaka ebetaka te église ekotaka toujours ministère ekenda liboso partout azokende baplein ezobetama réussite na réussite elobelaka bino eloko te soki tozopesa conseil ozoyoka te nzela mokolo punition ekolanda okozwa fimbu ya nzambe nde okoyoka na monoko boyo tolobi ozoyoka te na conseil tolobi ozoyoka te ozomimona poma danger nzela mokolo makambo ekomela o nde ocomprendre te non efalaki pa eloko nini etinaki ngai nasala makambo ya boye ekomela o trop tard ekomela o trop tard. On ne se moque pas de Dieu. Eloko ozo seme eza oyo kobuka. Tala ce que ozo buka nini. Makambo ozo loba. Bazo bake scandale, le malheur viendra. Scandale ekoya nango. Mais malheur. Na ndeko oyo. Scandale wana ekoyela na nzela na ye. Bien sûr ekomama ke falaki Yesu ateka. Mais malheur na Juda oyo alivaki Yesu. Makambo ekomela nango bapasteur bayedi ya nzambe. Mais malheur na baoyo bazosalaka baskandale wana elekana na nzela na bango. Boboti bana bozala na bafamille. Bofuta ngo lelo te, lobi te, mais un jour bokovanga bokoregrete eloko nini etindaki nga. Comme on a niveau mobo nyon surtout bloqué rien ne marche malade mobo elati nzoto otamoli partout une solution au kosima mutu comme on le ba prière à délivrance comme on le que ba prière à repentance à resenga ba pardon mais comme le trop tard on rit ensemble mais on pleure seul ba o bazo bete lo maboko bazo encourager na mabe yeba ke mukolo ya passe mukolo ni kame ekomela yo mukolo problème oyo ekomela famille na bakozala te okosouffrir yo moko okosima mutu yo moko. Nous devons nous devons les savoir que tous les actes que nous commettons ici sur la terre a un prix à payer et nous allons les payer nyonso tout ozosala sa mokili tokofuta un jour bolinga ke tokofutaka un jour. Donc, faut un jour, comme il m'a dit que pomba danger, au cours de la nuit, olingi, que l'eau comme comme non, Dieu est juste. Et nous allons rendre justice, naï. Et nous allons justifier, pasteur Bostra. Bon continuer na bino na koloba, bon continuer na bino na kofinga, bon continuer na bino na kosala nyonso tout boko kosala. Mais un jour, toi ba ke nyonso tout o ke bozoloba wana, bozala na nzela bozala na raison mais ceux qui bozala nzambe te ba conséquence kozala ya danger et nzamba ko punir bino nzamba côté à retraiter bino na rigueur na union surtout. Donc c'est ça quoi. Merci na bino nyonso tout bozali connecté bolanda ki biso connexion eza bien te nzamba pambola bino nzamba bénir bino. Veuillez partager la vidéo, vous s'abonner massivement. Nzamba mona bino nyonso tout bo prier l'homme de Dieu, l'homme de Mopanga B52 pasteur Charles Bosra Bamiko.
Ministère na botika on a ba prière botika. Moi si na maman Charmi maman moko extrêmement bien nzamba pambola o libota ya pasteur Charles Bosra ba mekomo bimba. Nzamba za na contrôle à protéger ngo ikozala bien makasi. Donc c'est ça quoi. Message na yaka ko yebisa bino yango yo. Nyon surtout ezali na contrôle ya nzambe ya lola. Nzamba yebi ndenge ni azomema makambo na ye. Nzamba yebi ndenge nini azotambusa musali na ye. Nzamba ayebi ndenge nini akojustifie musala na ye. Nzamba ayebi ndenge nini akovange musali na ye. Nzamba ayebi ndenge nini akokota bitumbo mpo akofrape ba ennemi ya musali na ye. Donc c'est ça quoi. Merci à bino nyonso tubolanaki biso. Nzamba lola pambola bino, nzamba bénir bino. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta. Simana onto ya kolobaki nzamba boito kwaye. Les sociaux na masa ozo sa episode. Veuillez partager cette vidéo, partager la vidéo na ba réseaux sociaux nyonso tout. Partager na TikTok, na Twitter, na Instagram, na ba page na ba Facebook. Tindelan ba amis connaissants, ba proches, ba ninga ba camarades na yo bazala connecter et kozala bien makasi to yaki vraiment bandeko bazo benga qu'est-ce qui se passe na ba o bazo tina ba vidéo o balobi boy batangi komo na bo frère Alvin batangi komo aleki na balobi boy ah na kuna ba ngo maîtriser makambo est-ce que tant na moni atali nzorande tant nyonso tout ba vandeli ko sala émission ko finga mosala na nzambi na kuna boule ceux qui ba makambo nzorande ezali ndoto. Donc basali une émission basali là ba polémique et panzani partout. Ndoto nde mama mobo lotaki ndoto aye nango akombo siko eloko nini ezolakisa bino ki mama wana aza mosali na nzambe. Eloko nini ezolakisa bino ki mama wana aza na esprit ya nzambe to aza na esprit ya python. Est-ce que bozwi pe vraiment temps ya kosala discernement? Est-ce que ezali ka na pasteur moko bon to chanet ke magicien ngo ne bozoba ke boss azali ndoki azali magicien azali sorcier. Donc, na ba poto nyonso tout, pasteur ou azali sorcier azali ndoki okilitiste, ezaka bosra. Ba misusu wana baza wapi? Ok, ndami fala kisaka bosra. Moi, je connais des pasteurs qui sont des païens, qui sont des magiciens, ba occultistes, ba aventuriers, ba éco, donc ba écobo, ba adultère, ba ninga éco, ba escroc. Moi, j'attends ba komo na bango ezatena ba o ba uta Kinshasa ba kekuna ba moniki na kinde simbi te ministère et kufu ba sali ba aventure trop ba lali na ba femme mariée ba yibi ba escroquer ba simi ba kiss ba moniki na Kinshasa nzama beti bango ba koyi par terre ministère et kangame kauki bango wana ba kimbe na poto ba komo fungola ba église na ba poto ba lobito changer milieu to changer ba mboka. Na poto nde ba esprit na bango eza faible côté ese bébé biso to ki on font église na poto ba toni ebele kuna na poto ba toni na ba Europe na ba Amérique na yebi bango nyonso très bien. Pourquoi bino bozomona ka boska bozomona ba misusti? Est-ce que bosu boyoka ba journaliste ba satani ba sorcier ba ndoki wana ndenge bazosala ba émission na ba mama soki bazowutela wapi? Botu na bango. Est-ce que awa na poto bozomona ka boska? Donc tous les autres pasteurs batika wa ba na nzambe ya solo. Donc boska ndi azana misala mabe, les autres pasteurs ndi bazana misala ya solo. Et pourquoi vous vendez la ka komo ya boska tongo midi poko? Ko vendre la komo ya boska chaque jour. C'est comme si que boska ndi mutu azana misala. Botu na bango non? Bozui pe courage bobengi ba botu ba. Bon, toni to yeba kaka, bozo sala ba émission chaque jour. Car komo ya bossa, bozo tika kimete. Na poto mobima na Europe, Amérique, Asie mobima. Car bossa le pasteur sorcier, un pasteur occultiste. Et pourquoi batanga ba misuste? Ceux qui vraiment que badana mulimo ya nzambi ya solo. Allez-y comprendre. Bando ki yaba journaliste. Bando qui a ba oh basa ba émission sur au taliba vina ba baza clarté. Ce sont des sorciers. Au talika boy. Sans que au priyo au kanyi ba mo kindoki. Ah oh baza na misala mabe. Ah to za na don ya komona te mais na apparence na ba na misala bazo sala. Au mona ba oh baza musika. Ba na kindoki amakasi.
Toutes les personnes là, oh, qui passent à la combo, bah, émission la combo ya boss, au fin à ton midi pour. Bota la banque très bien, bah, na kindoki. So, bah, na kindoki, t'es sûr kindoki existe à rater. So, bah, na kindoki, t'es sûr bah, si, mais la bandoki, bilama, so, bah, l'ingé, bah, pour. C'est ça. So, bah, na kindoki, t'es, et ça m'a rappelé passe. Boyebi douleur, et ça l'a raté. Ceux qui bazo kosi la oba makamomo o kozo se retrouver kati na yango te ozo mimona innocent boyebi douleur wana te botu na biso ba o nde toyebi douleur o ke bazo kosi la oba makamo yo mo ozo se reprocher de ozo se reprocher na eloko moko te bazo beta lisolo non c'est comme si ba vivant na bazala na yo bazo affirmer bazo confirmer yango. Mais tu te trouves que vous allez innocent mais bazo lo ba makamo ezo lekela yo o bazo yango wapi. Boyebi douleur o esala raté. Mieux vaut que baloba na o makambo boyebi ko zo se retrouver na kati ya makambo. Mais bazo loba na o makambo boyebi ke oza na o na kati ya makambo te bazo kosela ba makambo bo ya grave. Boyebi douleur o esala raté. Boyebi douleur o esala raté. Lolo ebele babimisa Marie Misam ndoki bona boy. Marie Misam akufi na ba souci na motema. Marie Misam akufi na rejet ya ba soi-disant basai na nzambi. Ba o ba mimona ba saint ba koma ko mona e païen moko boy. Oh ye païen na bo bete na église na biso te. Ah ye asora ba bona boy. Ba traita Marie Misam na ba communion surtout. Marie a commandé na niveau mobo album a bibi se simbité producteur azate a produire album Marie Misam azo benga ba biso ba alvina ba téléphone mais ndenge nini ko mutusabi na album te producteur monani te Marie Misam a beta concert awa en Afrique dernier concert sans sponsor suite nini ya bilobela ya bato mokili azana kibonzambe te azabo Marie akufi na regret. Ata baye koloba ke non, ya Marie abelaki oh pour moi bonabo. Mais Marie eloko yo ko précipiter liwa na ye makasi. Ezali ba regret, ba souci, ko finga, ko chola ya mokili. A se sentait qu'il y a un niveau mo sel isolé, mokili nyonso tout, ba komaki contre ye. Ya Marie a kofi. Il y a d'autres personnes qui vont supporter chaque jour dans le temps va supporter pour les makoloba qui mais dans la bamisous mitema na bango et qu'on supporter les qui mais makamo bazolo bananga na yebi yango te Marie a possédé même jour Marie Misam akufaki nanya walele ki Marie Misam te bando ki ba congolais pe ba congolaise ya Marie matanga na ye comme spécial ce qui ndenge nini. Marie a commis malam simaliwa na ye. Mais bobo se que ka bino mo ne bo finga Marie, ka bino mo ne bo chola Marie, ka bino mo wange bo kosela Marie Misa ba makambo ebele ya ndenge na ndenge. Oye précipita liwa ya Marie Misa. Congolais azaka bon, Congolais azandoki, Congolais aligni muninga na été. Congolais aya ko reconnaître valeur yande connaît Congolais ce qu'a Koufi Amonié na cercueil. C'est comme ça que les Congolais fonctionnent. Et ça m'a wapé passe. Babo sanaki ke ba finga ki Marie ba chola ki Marie. Marie a eu comme mon sainte sainte si maliwana. C'est comme ça que les Congolais fonctionnent. C'est comme ça que Satan a utilisé un ba Congolais avant d'aller dans Congo. Et ça m'a wapé passe. Boyebi douleur et ça l'a raté. Face à une situation où seul Dieu est témoin de votre innocence, ne cherchez pas à te justifier. Ne cherchez pas à convaincre les gens de ces morts. Les gens de ces morts. De ces mondes plutôt. Face à une situation où seul Dieu est témoin de votre innocence, ne cherchez pas à te justifier. Ne cherchez pas à convaincre les gens de ce monde. Garde silence, ferme ta bouche. Cherchez plutôt la justice de Dieu. Bible les gardez silence et l'éternel Dieu combattra pour vous. C'est ce que Bossra le Azo Sal. Est-ce que Bossra les gars à se justifier? Aloba, rien à garder silence parce qu'Adani n'a confiance dans Nzambenaï. Nzambo a bengaye, Nzambo a tomola, Nzambo a commissaire na niveau, Nzambo a s'occuper na banguna naye.
nzamba s'occuper na ba o nyonso to bazoluka liwa ya bostra ba o nyonso to bazoluka liwa ya mwasne ba o nyonso to bazoluka liwa ya ministère ya bostra nzamba ko frapper bango nzamba ko confondre bango nzamba ko détruire bango ba o nyonso to bazoluka suka ya pasteur bostra ba komona suka pasteur bostra te mais pasteur bostra ne akomona ba suka na bango. C'est ça. Ba o nyonso tu bazoluka liwa ya pasteur bostra ba komona bostra te bostra ne akomona liwa na bango moko moko ba o nyonso tu bazoluka ko tia fin na ministère ya pasteur bostra ba kokoka ko tia fin te na ministère na ye bostra ne akomona suka ya ba ministère na bango pe ya misala na bango mabe. Donc c'est ça. Système ezaka ke to nzambe nzambe bundela biso bitumboyi. Ce qui que yo muto benga vraiment bostra kota bundela bitumbo justifié. Face à une situation où seul Dieu est témoin de votre innocence, ne cherchez pas à convaincre les gens de ce monde. Oh, na sali ngote, parce que c'est la ramakam. Non, ezalaki bongote, ezalaki boye, ezalaki. Est-ce que vous convaincre tout le monde? Ce qu'on a dans Nzambe ya solo, kanga munoko na yo nzamba ko bundela yo. Nzamba ko kota bituma no pe ko longisa yo. Ce qu'on yebi ko za innocent. Na ba makamoko na famille na yo, na libala na yo, na belle famille na yo, na musala na yo, na quartier na yo, to wapi to na justice. Oyebi ko za innocent. Yaya, kanga munoko na yo, nzama lo la luka justice ya Nzambe. Ce qui nzamba kote li yo te mawaplen. Yene a rendre vraie justice. Ya solo ou tande pa na Nzambe. Face à une situation où seul Dieu est témoin de votre innocence, ne cherchez pas à convaincre les gens de ce monde. Ne cherchez pas à te justifier. Toi, cherche plutôt la justice de l'éternel Dieu. Lucas justice, nzamba justifié yo. Aza oyo, appelle sa justice ya solo. Mon justice est la question comment dirais-je justice. Donc, bah paix ça yo oyo mérité quoi. Donc, bah rendre yo justice sur esengeli. Zama appelle ça à justifier yo. Justice a solo wuta na mokilité. Justice a solo wuta pas na Nzambe. Les maîtres des temps et des circonstances. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Auprès de lui, rien n'est impossible. Ce qui nous a telemi, n'yanga rotema liboso Nzambe. Ce qui nous a temi ki abundelo, n'yanga rolonga bituma oke Nzamba kotika abundela. N'yanga komeka kolonga. N'yanga robunda liboso ya Nzambe. Yaya, na mokili. Nyonso to ekomi la biso na ba domaine nyonso to ya vie. Ata mokili ba lobi ba saindeni biso to lukaka justice ya Nzambe. Justice ya Nzambe, Nzambe a rendre justice na ye face à banguna na biso, face ya ba ennemi na biso, Nzambe a rendre justice na ye. Combien de personnes qui ba kosela ba makamu lelo ba kote na sama bele na ba douleur wana na ba makamu ba yebita a raisonner innocence na ye et continuer na sama bele. Parce que ba yeba ki vraiment valeur en Nzambe te. Net yo za mona Nzambe. Tika bango baloba, tika bango ba tula, tika bango ba kosela ba makam. Baloba nyonso to ba kubi koloba. Mais maloba ya mukileza ya Nzambe te. Le dernier mot revient toujours à l'Éternel notre Dieu. Bango balobi na bango tika so Nzambe baloba. Balobi il est celui. Donc Adam Nzambo a telema ka muto asuka. Et pourquoi Nzamba ya kote ma muto asuka? Pour rendre justice na ye pe appeler son victoire et longue. C'est ça. Tant convenable. Ok, biso tozomo na muki Nzambe, ozomona teke bazo finanga, ozomona teke bazo cholanga. Ozomona teke bazo kosela ma comme Nzambe telema rendre na justice. Peut-être exactement convenable ya Nzambe te pona aya ko rendre yo justice. Nzamba vani na ekimi atiki banguna bosatsa.
boloba bobundisa ye mais peu importe bitumo bazomemela na vie yebaki ekosukisa yo te. Nzambe akotema moto aso bango bazomona neti bazosukisa yo parce que nzambe naona na temte mukolo nzambe akotema na bitumba wana face a banguna na yo nde mukolo bakomprendre ke nzambe babundisa ye te koza na nzambe ya solo. E nzambe aboska atelemela ye mpe abundela ye na bitumba banguna na ye bazobundisa ye. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bon Nzambe na bon Nzambe. Lola ezofuta. Simana Toya Kolobake Nzamba Boito. Ce soir qu'on se trouve à la partager la vidéo pour s'abonner massivement à la chaîne Abisso. Qu'on se retrouve à la prochaine. J'espère avec le même plaisir. Bye. Silence, ferme ta bouche. Cherchez plutôt la justice de Dieu. Bible les hommes qui gardez cela et l'éternel Dieu combattra pour vous. C'est ce que Bosra le Azo Sal. Est-ce que Botika Bosra les gars à se justifier? Aloba, rien à garder cela parce que Adani a confiance dans Nzambe nae. Nzambo a bengaye, Nzambo a tomola, Nzambo a commissaire na niveau, Nzambo a s'occuper na banguna nae. Nzambo a s'occuper na ba onions tout bazo luka, liwa ya Bosra. Ba onions tout bazoluka liwa ya mwasne ba onions tout bazoluka liwa ya ministère ya Bosra nzama ko frapper bango nzama ko confondre bango nzama ko détruire bango ba onions tout bazoluka suka ya pasteur Bosra ba komona suka pasteur Bosra te mais pasteur Bosra ne akomona ba suka na bango. C'est ça. Ba onions tout bazoluka liwa ya pasteur Bosra ba komona Bosra te, Bosra ne akomona liwa na bango moko moko. Ba o nyonso tu bazoluka ko tia fin na ministère pasteur Bosra. Ba kokoko ko tia fin te na ministère na ye. Bosra ne akomona suka ya ba ministère na bango pe ya misala na bango mabe. Donc c'est ça. Système ezaka ke to tche nzambe bundela biso bitumboyi. Soki ke yo muto benga vraiment Bosra, kota bundela bitumbo justifié. Face à une situation où seul Dieu est témoin de votre innocence, ne cherchez pas à convaincre les gens de ce monde. Oh, dans sa langue, parce que c'est la ramakam. Non, ezalaki bongote, ezalaki boye, ezalaki. Est-ce qu'on peut convaincre tout le monde? Ce qu'on a dans Nzambe ya solo, kanga munoko na yo, Nzamba kobundela yo. Nzamba kokota bitumano pe kolongisa yo. Ce qu'on yebi ko za innocent. Na bamakamoko na famille na yo, na libala na yo, na belle famille na yo, na musala na yo, na quartier na yo, to wapi to na justice, oyebi koza innocent. Yaya, kanga munoko na yo, nzamba lola luka justice ya Nzambe. Ce qui nzamba kote li yo te maraple. Yene a rendre vraie justice, ya solo utande pa na Nzambe. Face à une situation où seul Dieu est témoin de votre innocence, ne cherchez pas à convaincre les gens de ce monde. Ne cherchez pas à te justifier. Toi, cherche plutôt la justice de l'éternel Dieu. Lucas justice, Nzamba justifié yo. Aza oyo, appelle sa justice ya solo. Mon justice est la question que comment dirais-je justice donc ba pesa yo oyo zo mérité quoi donc ba rendre yo justice sur esengeli Nzamba apesa a justifier yo justice a solo uta na mokilité justice a solo uta pas na Nzambe les maîtres des temps et des circonstances. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Auprès de lui, rien n'est impossible. Ce qui nous a télémi, n'yanga otema liboso Nzambe. Ce qui nous a télémi qui a bundelo, n'yanga rolonga bituma oke Nzamba kotika abundela. N'yanga komeka kolonga. N'yanga robunda liboso ya Nzambe. Yaya, na mokili.
nyonso to ekomela biso na badomaine nyonso tuni ya vie ata mokili balobi basali ndenge biso toluka kaka justice ya nzambe. Justice ya nzambe, nzambe arendre justice na ye face ya banguna na biso, face ya ba ennemi na biso, nzambe arendre justice na ye. Combien de personnes qui bakosela ba makambo lelo bakota na sama bele na ba douleur wana na ba makambo ba yebite a raisonner innocence na ye et continuer na sama bele. Parce que ba yeba ki vraiment valeur en nzambe te. Net yo za mona nzambe. Tika bango baloba, tika bango batula, tika bango bakosela ba makambo. Baloba nyonso to bakoki koloba. Mais maloba ya mukileza ya nzambe te. Le dernier mot revient toujours à l'Éternel notre Dieu. Bango balobi na bango tika fo nzambe baloba. Balobi il est celui donc Adam Nzambo a telema muto asuka et pourquoi Nzamba ya kotelema muto asuka pour rendre justice na yepe appeler son victoire et longue. C'est ça tant convenable. Ok biso tozomona moki Nzambe ozomona teke bazo finanga ozomona teke bazo cholanga ozomona teke bazo kosela ma comme Nzambe telema rendre na justice. Peut-être exactement convenable ya nzambe te pona aya ko rendre yo justice. Nzambe avani na ekimi atiki banguna bosanza. Boloba, bobundisa ye. Mais peu importe bitumo bazo memelo na vie, yebaki ekosukisa yo te. Nzambe otema muto so bango bazo mona netke bazo sukisa yo parce que nzambe na ona na temte mukolo nzambe otema na bitumba wala face banguna na yo. De mukolo ba comprendre que nzambe babundisa a été causa na nzambe ya solo. Et nzambe aboska atelemila ye pe abundela na bitumbo banguna na ye bazobundisa ye. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bon nzambe na bon nzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto bye. Ce soir qu'on se trouve à la partager la vidéo pour s'abonner massivement à la chaîne Abisso. Qu'on se retrouve à la prochaine. J'espère avec le même plaisir. Bye.